Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur la prédication, et bien dit tout. Cependant, quelques détails importants et nécessaires d'être précisés. Papa Godefroy, maman Anaël Moui, vous devriez savoir que le sacrement que vous venez de recevoir constitue une renaissance spirituelle. Soumet à de nouvelles obligations. Papa Godefroy Komou veille au respect strict et à la défense du serment prêté devant Dieu et les hommes, à l'honneur de l'Église et à la mission du GG. Maman Anaël, veille à ce que ton compagnon, mieux ton âme sœur, pour ne pas dire ton époux, trouve la sérénité, le bon courage et la paix par le biais de ton savoir-vivre, ton savoir-faire et ton savoir-être, pour qu'il accomplisse sans aucune faille les obligations qui lui sont dévolues. Que toute présence humaine trouve dans votre foyer la paix, la joie et l'amour. La coutume au sein de notre Église veut que tout musicien qui se marie soit décoré, ce à quoi nous assisterons à l'issue de ce mot de circonstance. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Pour ce, nous invitons très respectueusement au vice-président national du défi Congo-Brazzaville de bien vouloir décorer les maris. Ozala mokundeli nanga na bitumba ya moli
nanga na bitumba ya molili ibangu nzambe nanga nasengi na yo ekondima nanga nakoyebi mpe bobangia malako na yo ibangu nzambe nanga nasengi na yo ekondoi nanga mobundeli nanga na bitumba ya molili ibangu nzambe nanga nasengi na yo ekondima nanga nakoyebi mpe bobangia malako na yo. Voilà, c'est petit à Congo, Faki, Toko Kora de Zimisha, Pamo Pema Kota, Toyo Café, Maman Mouilou, Tegentini, na kombo ya tata mwana pe tata mwana mosantu Kimagildo ye vraiment lelo ezali mokolo tomoni awa la grande chorale bango pe bakoti mpona ntina na mwana na bango nakanisi batata na bamama tosili koyoka badiscours mpe etangami awa biso tozali kaka kozongela mwa moke mpona kolakisa nini yango oyo ezali kosalema et tozali pour encourager babilenge oyo tozali na ano ngo malamu tolukaka banzela ya mokuse te kotia mobulu te yango tozali nde sikoyo bazwi elonga baserment moko kati na ba 4 sacrement oyo ezali na biso 4 sacrement oyo ezali na biso na kati na lingwa bakokisi yango donc batata na bamama malamu tozalaka tali kolatisa la grande chorale bango bakokota na ntembo na monoko na bango tokolinga bandeko na biso tosala cérémonie na biso ndenge tosalaka yango ntina suka donc bosalela biso na makoi botala bazali koleka awa
Maman Azali dirigeante, il faut aller visiter le moment.
sida